Congolais telema bundela mboka. Congolais kozela te motomosusu aya ko bundela yo. Debout Congolais, sauvons le Congo. Wabino molobeli ya mboka, sentinelle ya RDC, le prophète King MB Élysée. Président ya parti politique la sentinelle allié ya IDPS. Tolanda nabokebi lolenge bandeko ya Nigeria batelemi. Babandi ko bunde bakolobela pe biso. Nzambe azana ngambu na biso. Moto akosa yote. Nzambe azana ngambu na biso. Bandeko Nigeria bangoy. Bangoy pe batelemi kolobela Congo. Who are being killed, but nobody talks about it because those who are doing it, those who are killing are too powerful. They are too powerful. Nobody can challenge them. Kagame Asuki. They were challenging everybody. So we are appealing, really appealing, all Africans to wake up. We cannot go on like this. We cannot go on like this. What is happening to Congo is happening in many places in Africa. We are selling African land to Americans and Europeans. Tomorrow, we are going to leave what to our children? They will have, in order to be known and called as Africans, the only thing they will have is the color of their skin. They will no longer have any land. Nigeria batelemi po na Congo. And we are Baza selling Bantu. it unconsciously. Ba comprendre without le jeu thinking ya about it. banilotique. This is the real essence of our demonstration. So you have flyers. You need to think of what is going on there. Using Africans to destroy other Africans. Using Kagame and Rwanda and the venue of Uganda to destroy Congolese in order to take possession of the entire minerals. That's what I have to say. Another person has a question to say. Go ahead. Yo Congolais ovandi na distraction. Yo Congolais ovandi na makambo ezanga mutu na makolo. Tala lolenge kani memba ndeko ya Nigeria batelemi pona kobundela mboka na biso. Bitumbo ezali ya babantu na banilotique. Kobanga te Congo Congolais, Rwanda au Rwandais. Pe na koyebisa eloko moko ya mutuya na président de la République na ba institution pe na peuple congolais. C'est depuis 94 ba occidentaux ba Angleterre, Amérique, France, Belgique ba pesi mosala na Kagame a balkanisé mboka. No 94 na français na bango, 94 na français na bango itali ngaite. Mais eloko moko sengeli yo na ngato yeba ya mutuya ndeko na koyambote pour aller en direct. Eloko moko ya mutuya esengeli ngana yo to yeba. 94 à 2024 c'est 30 ans. Ils ont échoué. 30 ans ils ont échoué. Kagame a échoué. Congo ekotikala kozala balkanisé te. Tala misala ya Paul Kagame ndeko nanga Congolais ozobenga na koyamba yo te nazali en direct na émission. Tala misala Kagame azosala na mboka. Il est temps de se réveiller. Pendant 30 ans, plus de 10 millions de vies congolaises ont été sacrifiées, dépassant même le bilan de la guerre mondiale. Tu es coupable lorsque tu écris « Visiter le Rwanda ». Kagame tue au Congo. Yes. Tu es coupable lorsque tu utilises ton Android et iPhone sans se poser des questions sur la source du coltan pour la fabrication de ton téléphone, car Kagame vole les minerais du Congo. Génocide sans mots, car le peuple congolais est délaissé. Il est temps de dire aux sponsors de football, arrêtez de soutenir le sanguinaire Paul Kagame. Il est temps de dire à tes frères que Paul Kagame, soutenu par la communauté internationale, tue au Congo des vieux, des enfants, même des nouveau-nés. Tu ne verras jamais ce message sur France 24, TV5, RFI ou CNN, car ils sont complices. Il est temps de se lever, de partager cette vérité, de faire entendre la voix des victimes congolaises. Ne restons pas silencieux face à l'injustice. Partagez cette vidéo, brisons le silence. Nassima Kagame eza France. Nassima Kagame eza États-Unis, eza Belgique.
na kosenga na mokonzi ya mboka tolongwa na francophonie tokota na BRICS. Tolongwa na francophonie, très cher président, tokota na BRICS. Tolongwa na francophonie président. Totika koloba langue na bango ya obalobaka na France babengi langue française. Ba congolais nyonso partout komataka susu ba avion ya ba français te. France azali gendarme ya